puis deuxièmement na ba festival ebele totalaka tout le monde aura plus que ba utilisera mingi playback. Semi live au moins c'est un peu rare mais tout le monde y fait rigolo la beteli biso live na kati festival. Sentiment oh ça la biso zaki le 29 juin mais à revivre biso le 30 juin déjà indépendance. Abani maman table ronde indépendance. Au moins on a banzembo bongo ya ba indépendance. Indépendance ça ba biloko bongo fait rigolo. Donc bah déjà bah se souvenir que ah lobby le 30 juin dans lobby journée indépendance fait rigolo a déjà rappelé biso de roi tokutali le 29 le 30 tokuta na te mais tozo fêter pe indépendance na biso ya mboka na biso ensemble. C'est ça un artiste, un musicien, chanteur akoki ko sala. Monsieur faut zala bongo. Monsieur faut lingara ba œuvre na e lobaka na place na yo. Fait rigolo azo beta ba concert, azo streamer yango et puis ba tourner surtout bazo filmer bozo mona concert né à l'aini. Totally Yves Kambala confort na binoti. Yves Kambala lo bien ngande na zaboye na ya poto ya liboso pa Koffi Olomide na concert né à Bercy. Mais biso tozaki étonné. Personne ne le sait. Mutu mora ye bien ngote. Ozomona. Mais Yves Kambala abanoko ya ba musicien nyonso malgré na poto na o Koffi amemaye me batika pe ko beba na Koffi te. Pe Koffi beta li solo anate. Seul le Yves Kambala bimisango eza par rapport ya quoi ya ba bilobela comme komona ba journaliste azo comprendre sous métier ya ngote. Biso kutu nde photo sa rande ba biloko na ponga nde na boso papa va pesa nga visa lelo na koya na nga pena na pété na lobi na nga n'importe quoi. Nga na tala na nga journaliste te. Nga analyste. Concert au toi nango le 13 juillet oyo. Quand on continue déjà juillet, lelo déjà toi celui le 2 juillet. C'est le 3 juillet. Donc les 13 oyo dans 10 jours. Toi na Rotana. Dans 10 jours ah toi na Rotana. Bato oyo barata bilenga ba martyr. O barata bilenga ba chapiteau. Barata ba bilenga ya ba nini ya ba aqua splash. Ba concert belé to beta na oyo to beta kina ndenge papa va voyager ba o ba zaki te kuna ndenge ya ba Adidas ya ba nini. Tokuta na wana le 13 juillet oyo na Rotana. Droit d'entrée na mutu moko za $150 et puis na couple za $250. En tout cas, hâtez-vous car les places sont limitées. Boke déjà na ndenge ya Rotana kuna bazoteka déjà billet à faire rigolo. Et puis kisinzora ba sortie médiatique oyo sala kawana. Europe sa Fanny concert et mo pe fandara sara no pe analyse ya koyemba no ya Fanny. Ovandi no bano sa no eyembe no Fanny o sali no analyse nango nano. Ovandi pe o pena na émission yo mo pe no lobi te Fanny koto penza ozwara te koto oyemba mabe eloko yo ko sala pena ba analyse nango yango na parce que ou mel na monde de musique. Ozaki na grand forme mo be babia o ando yemba kano. Ando yemba kitoko. Na lelo yo nzeye matoi na yo oreille musicale nzeye kufa yo. Papa mukelenga leka lobo fingi bino bolingi batinyo surtout ba koma ya fali wana eza kozala na timangolo. Faire rigolo silence na ye yango sali waza lelo Fanny orgueil. Oh l'orgueil précède la chute baloba bongo yango na balobaka. Orgueil quoi isaka mutu. Orgueil kitusaka mutu. Ozo comprendre. Lelo fali de Fanny lelo na concert na ye ya Portugal kuna na Afro Nation avec Sibiso Sony. Azo yemba ba fan azo linga tsaka micro po ba fan pourquoi azo ko yemba te. Mbote na balandi nyonso ya Congo Esengo télévision mbote na bagoloise ba gladiateur et pourquoi pas na ba mourir à bonne musique. Mbote na yemoko le padre Papa Hervé moto ya Yambo. Hein, Papa Hervé lobby mambo sala biso na vie mon live non. En tout cas coup de chapeau à toi Papa Hervé, félicitations. Ola kisi biso penda ke oza homme moko oza très sage ndeka to benga koko sage. Mbote na Papa Clovis Fimpa, hein, le général manager Papa Clovis Fimpa ya Mama Doris Fimpa na peso ba mbote ya mingi sika ozali mbote na ya Willy Musheni le code ya mboka, un code des alara moko. Plus 243 ya Willy Musheni na pesi mbote na DG Polo baya Visa Ponda Jires Zamba Alain Mabankou. En tout cas félicitations na travail et puis na pesi débat zombisi na kati ya Paris bambo théâtre ado basilo suka ma trésor
Bambo Théâtre Sikozali, Patricia Likous na Milouz, hein? Clarisse Bunga na Lausanne, Fondation La Main qui donne, El Tangili Maya Denis Mandos, Bambo Théâtre Sikozali, ya Dadang Wabana, Béra de Prince de Zamunda, Eclipse Domingo, Drapeau de Lion, Papizila, Alain Panzou, Rémi Meya, Yannick Kabari, Brigitte Atangi, hein? Eric Madouda, double maître Bambo Théâtre, et puis na pesi Sharon Zazi na sima caméra Bambo Théâtre, Arnaud Matumona, Bambo Théamingi, et puis Gloria Langolaise na assistance na peso Bambo Tébélé. En tout cas, ce week-end, Leka, Toti kokutala to za na événement belé to za na événement ya papa Hervé na festival ya couleur café to mona ke loko nini apesa ki na ba fan na ye après couleur café to ko mona papa Hervé a elibiso vie mon live donc papa Hervé du jour au jour azoe la biso ba innovation ya sika azoe la biso ba maya sika biloko mobo ya sika o ezalate papa Hervé la biso streaming o ba te belé ba ndoko ko salela yango te tolo ba penza vérité ezara o mona musicien azobeta concert ezoleka en direct bat bazotala yango en tout cas mamba bongo eza vraiment rare pour salama mais papa Hervé a memela ki biso yango to mona ki makambu nini eleka ki jour ya concert ya faire na festival ya couleur café donc eloko salama ki yana eza ndenge mo na mona ki yango lokola jour o papa Hervé abimaki na kati ya prison tango ayaka to yambaka ye na se ya mbula. Donc, bagolo ba signé na bango na se ambula ba ya aéroport na se ambula parce que journée on penait za ambula mobo e beta du matin jusqu'au soir parce que tu 18h ezaki toujours na ba plevinette mais batu bandi maka kokende na aéroport ba eti na lingwala na papa Hervé yango ce que salama ki jour ya festival na pesi linda misenga bambote la gauloise jour ya festival ya faire gola matanga ya mbule banda ko beta. Ce qui est étonnant, Mboula, mais Batou Bazobina, faire gola za enfant béni. Parce que plus les a bénédiction, hein, Mboula zara vraiment bénédiction, za ma pamboli, parce que maï mobo, ezo ou talikolo, ta babete la rabiso li solo, ke baniage, banine sangani sopendenge ninde balubawana. Mais maï ko ou talikolo, eza bénédiction, mobo outi directement et pas nzambi. Tonton moutusko azo beta concert, au mona kena se Mboula, mais Batou baboko kende. Tonton ko mona pe venement na sou na Brazzaville, awa, papa Hervé. Tout le monde a zobé ta concert mboule beta ba golo na ekuna na Brazzaville ba fini ka ba kiti hein ba fini ki ba kiti po biso ko to yebi ndenge zala vraiment so na ok place mo boye so la Monica likolo e yindi to matanga mbula to ka na ok na ngati otota no ba kini ngo sudunde to vivara ba courant ba makambo ebele emsu no banga mais ba toujours aéroport ba mona ngote na Brazzaville ba to ba mona ngote na festival ba to ba mona ngote faire gola tu es un artiste un musicien chanteur complet et le réseau sala ba to ba pembeni ya faire gola et ça savoir faire naïe et ça musala naïe o ya sala parce que ami pesa corps âme et esprit il est à se donner naïe na musique alingane ma musuze tellement kayeba ke na vie naïe et loko esala ye eloko esala ke batu balinga ye eloko esala ke asa paraître na miso batu c'est la musique yango moni a respectaka ngo a respectaka ba corde vocale ozo comprendre alingaka toujours ce ka ye liboso ya ba fan a sepelisa bango et puis deuxièmement na ba festival ebele totalaka to monaka plus que ba utilisera mingi playback semi live au moins c'est un peu rare mais tout le monde fait rigoler beteli biso live na kati ya festival. Sentiment oh ça biso zaki le 29 juin mais à revivre biso le 30 juin déjà indépendance. Abani maman table ronde indépendance. Au moins on a banzembo bongo ya ba indépendance. Indépendance ça ba biloko bongo fait rigoler. Donc bah déjà bah se souvenir que ah lobby le 30 juin dans lobby journée indépendance faire rigolo a déjà rappelé biso de droit au koutali le 29 le 30 au koutana te mais toujours fêter pe indépendance na biso ya mboka na biso ensemble c'est ça un artiste un musicien chanteur akoki ko sala monsieur faut zala bongo monsieur faut lingara ba œuvre na elobaka na place na yo faire rigolo azo beta ba concert azo streamer yango et puis ba tourner surtout bazo filmer bozo mona concert né à l'aini montage exact. Vous comprenez? Montage exact. Tout le monde fait rigolo na émission à Salina, Alain Mabakou, au babengaka l'écrivain, Azape Maël, Azap professeur na université de Nayoka qui ango. Tout le monde ba question ebimi ebele.
question bimi ebele wana o batuna ki faire egola nazwa ki moi tempe ya kokoma o yanga moi ndambo ba questionnaire pona ndenge moko boyenga pe na koluka na développer yango batuna ki faire egola ndenge nini asalaki pona ba musicien na ye ndenge esalamaki makambo ba visa bino bomona ki problème au faire egola zaki nango ya ba visa faire egola lobi abane toujours ko assurer ba musicien na ye abane ko assurer bango kaka ketoko voyager mais na tawana ba visa kuto ezalaki te Yé mora lobby à perdre plus de 40 quelques de mille de dollars. Il y a ba billet et qui perte. Pourquoi? Parce que ba visa est mis bimele non te. Ce qu'on appelle ça bon moutou, alinga rozala un peu stressé. Alinga zana mo pas si mo bona mutema talake, nazo ke robeta concert mais ndenge na préparer équipe na ngai ndenge to préparer ki répétition na biso, mais toza bongo te. Ba visa bimele sous incomplet. Nyo sonné zaki pourquoi pour na ko décourager. Po asala musala na ye na enthousiasme oya zaki na ngota sala musala ne na bolingo ya zaki na ngote balinga ba démoraliser ye morale za so à l'aise te so botali concert à faire ye mo pe na moni alobaki yango e pa ale mabaku alobi yango bien même si tant na mataki na podium j'étais émotionné nga na comprendre que zaki émotion et puis na tala concert wana na miso bato vana na bango to na Christelle Mwangu Linda Misenga tota la concert ne bandel et papa Herva matina podium abandi ko yemba nzembu ya este nga mona lobaki nga abi papa Herva za émotionné abandi pena ko yemba ndenge ayembela raté mais ezaka ke public wana oya moni na France et sali 14 ans passé wa moni sous public ya bongo na ndenge ya libanda ya mboka sotanga moni public wana émotion wana et sala ke abana no bongo mais tellement kaza Jésus na moi katikata nzembo katanga amati 600 non makambo bandi nous mona concert wana etikali événement moko ya année et puis na moni na ba question mususu o batuna kiye batuni papa Hervé ndenge nini o préparaki ba invité na yo abike non na travaillaki na équipe na ngai pona remona ke faire egola batelibele lelo ba sous-estimera équipe ya faire egola batebele baboyaka équipe ya faire egola o faire egola zala batu moko boye baza bayebi ko travailler te mais ko tala makambo faire egola zo travailler te moni ke non bato baza pembeni ya faire egola baza plus qu'intellectuel baleki na mayele parce que ko pesa mutu ba idée oyo ba pesi faire egola na makambo oyo azo sala oyo eza donné na mutu nyoso tuté bebele tozo mona baza ba artiste batikali ba artiste ya ba bes bango baluka ba salika mombe po bimisango batu batala te ce qu'on peut faire egola batu oyo azo collaborer na bango bazo linga soka bimiselo mombe na miso batu ezala art ezala ne musique ezala lo mombe te pona matala na pona bes moko boye yango moni silence eza ami moko oyo ko trahir yote malgré tout ba maramunyo surtout e bandoko leka na faire egola zaki toujours silence azo garder ka silence na ye na moni pe ndeko na biso Isaac Kande atuna ki faire egola question sur ba concert oyo eza ba concert wa mona donc ba concert oyo lekele na vie oyo eza ko leka ba concert na nyonso a répondre ki eza Stade de Martyr oui bien sûr pourquoi Stade de Martyr Stade de Martyr eza salle moko ya munene koleka ba salle nyonso o faire egola beti na étendue ya ville ya Kinshasa Stade de Martyr eza salle ya munene eza ki salle moko o batebele ba sous-estima ki faire egola batebele ba yeba ki ke faire egola ne va pas arriver ako arriver te ako tondisa te kutu so comme tana papa va ko annuler concert ako poussa date boye na boye tellement que date moko ezaka communiquer ba poussa pona bango ba yeba ka ke date na pe papa va sala nini ako poussa ngo batu ba yeba te ke papa va ko pesa biso eloko apesa biso et puis eloko lekela batu za sous streamer na ple offert sala ki me ayemba na live pe babiloko wana omona ngo pa Michael Jackson parce que Michael Jackson azalaka soki azana concert mobwe o eza ya salle ya munene abanda koya ko répéter na kati ya salle wana il faut amiyo kakati na suka ya salle ayo kaka voix na yebi marati kuna po a comprendre que tant na koya ko yemba ti bato ba ozala kuna ba osala nini ba koyoka eza balance au faire egola asalara na Stade de Martyr yango moni faire egola pesa biso oyo akoka ko pesa biso pe concert wana etikala événement de l'année et puis tout le monde a parlé de ce concert surtout keza na ba Nigeria eza na France eza na États-Unis partout na monde batutu balobela concert wana parce que ezaka événement ya munene ozo comprendre ko beta salle moko boye o eza 80 000 personnes
et puis autant d'ici pelouse nyonso. Plus de 120 000 personnes. Ils ont donné à n'importe qui. Pour concert, monsieur le lobo ko lobake non, ils ont offert ton nini. Mais tout le monde a bamisé belé babeta en plein air. Ils ont rappelé offert pourquoi pas batu batonda. Pour batu baza intéressé. Vous avez pour batu baza intéressé. Vous comprenez maintenant tout le monde qui batu bakota qui belé anado. Vous comprenez que batu nyonso wana baela ki nani fait rigola et puis na ba mourir, il y a bonne musique. Na question mususu batuna ki eloko nini yo obénéficier ya kozala pembeni ya Weranson na kozala pembeni ya Koffi Olomide o bénéficier nini pa Weranson o bénéficier nini to o kenda na nini eloko nini oyo kenda na ngonde ngolongwa maison mère na quartier la terre ake pa Wera lobi eza mingi non spectacle olata bien kozala propre voiture à bien moi chérie à bien et puis faut ça un esprit et puis faut yeba koyemba. Vous avez ma casse dans spectacle. Mais na quartier la terre apprenant musique. Pourquoi on appelle encore qu'on dit maman voilà parce que faire rigoler na quartier maison mère, faire rigoler colline on a vie na colline odemba, odemba, otobenga ba rumba ba franco ana ba odemba. Et ça na musique o hier abanda ko répéter na kokola na ye na ninga zaki na ba wenge na ye makamnyoso na wenge to mona ayemba vita imana to mona ayemba nani victime d'amour tout le monde a une chanson na musuku titre nango e kiminga tout le monde a une bandembu ya bongo na kati ya maison mère maintenant a ki quartier la tête tout le monde a ko betela biso insecticide et yi koloba nini Koffi Olomide aya na style na ya musique ba benga ka chacho eza style ya Koffi moko yebi ba style ya musique wa sangisa po epesa e chacho o epesa ye yango moni faire rigola lobi pe ke so botali mo pe style na nga musique na kenda rapé na chacho donc faire rigola o nga na retenir na moni ke non na maison mère azwa pe côté spectacle côté moi show mo na musique mais na odemba o ya zaki nango tango aki asangisa na chacho yango zo sala faire rigola o azalelo en tout cas azama ele makasi pourquoi ko sangisa ba musique wana nyonso yango moni lelo ye moko aya na style na o ba bengaka rumba trap. So total nzembo mo be faire ayemba o sentir que eza na chacho la kati eza na odemeza l'envie zalaki bebegu juste vers me suffisait olinge koti tenya amour comme bilialia Mustafa comme vraiment est satisfait na yebisa ki o sabat le bonheur ne suffit pas mais misanga mwanda mbwa kilo wana ngana kolala bien ayeveza moi peut-être 5 ans et qu'on réactive sentiment. Zamba salamo kilelengi, satana kotisi désordre, bolinga koke bomi sa moto, dala ndenge ngana komio wa, nzembo wana so botala ngo na début lango, o sentir ki tchatcho eza na kati. Sote, je souffre d'une maladie babengi kombo amour, tango na mona kyo nenga na zwaki guérison, o sentir odemba, esangani na tchatcho. En tout cas, faire rigola coup de chapeau, nous continuer à boire kilo ba flair. Ngana yaka une émission na lobaka na ngape maramusus. Parce que na moni ba commentaire mususu ba tumusu ba zoloba. Eh moko pe fo finga non, moi je n'insulte pas. Ngana finga te mena lobaka ba vérité, oyo pe eleza ba te blesser pe mutu muta commission insulte. Mais eza vérité. Ce qu'on te tient moi entre parenthèses na maramna biso ya faire. Toye non ce qu'on a battu oyo, baza babango babazo zo ba mbula ba visa. Hein? Bato bazo mbula ba visa o ba okendaka avion mobimba. Tala marambo uti ko sala biso na Portugal. Na festival Afro Nation soki Afro Nation boy. Tala pena makambo saleli biso. Pourquoi koyo ki sa musique na biso ya Congo soni ti na degré wana. Et puis ki sinzora ba sortie médiatique oyo sala ka wana. Oro pe sa Fanny concert et mo pe fandara sara no pe analyse ya ko yemba no ya Fanny. Ovandi no bano sa no eyembe no afani o sali no analyse nango nano ovandi pe oyepe na émission yo mo pe no lobi te fani koto openza ozwaka te koto oyemba mabe eloko yo ko sala pena ba analyse nango yango wana parce que ou mel na monde de musique ozaki na grand forme mo bo babia o ando yemba kano ando yemba kitoko na lelo yo nzeye matoi na yo oreille musicale nzeye kufa yo papa mukelenga leka lobo fingi bino bolingi batu nyo surtout bakoma ya fali wana eza kozala na timangolo faire rigola silence na ye yango sali waza lelo Fanny orgueil l'orgueil précède la chute baloba bongo
yango wana balobaka orgueil ekweyisaka mutu orgueil ekitisaka mutu ozo comprendre lelo Fani lelo na concert na ye ya Portugal kuna na Afro Nation ayokisi biso soni azo yemba bafan azo linga tiaka micro po bafan pourquoi azo koko yemba te alingi ka bafan bayemba na place ne te bafan pe bakomo yebise non yo mo pe yemba parce que on est fatigué et ça te ka musique il faut yo yembisaka biso lead ya chant esengaka yo moko leader il faut leader yango to si to yebisi yo déjà mettre faut comprendre te ba yembisaka public refrain et non ko yembisa bango lead ya chant oye ka mama bandi ne fe ogola nenga zana mama ayamba mama bandi na kibo mwana nanga mama ate micro pa ba public mais non faut malade mais tala tiko degré ya soni tala degré ya soni misa zoyemba sentir que il souffre tanga zoyemba parce que omoni papa revenenga yemba kana ba monter en tout cas bo excuser nga vraiment na bisabino vérité il faut kanga asima okangi penda fwengi soko zoyemba ba voix papa parce que tu veux oko bando PTP ba voix faire rigola ko ça nango ba jeter parce que ko yemba eza mamen exercice ba sali sango ba jeter yango faire rigola la mona ka répondre ki émission ala ma banku ke voix na ye eloko ya ça la mingi eza pongi eza repos alinga plus repos parce que repos yango esalaka ye ayembaka kaka bien soka lie na ye alali na ye pongi ntango azolamuka vuela mukimba mo intact mais tala siko basoni ya bongo siko le 6 po wana mpe ezalaki nango playback faire egola na festival ayembi asali live mais yo na festival osali playback donc na comprendre ke na ba Feli Tyson na balbum ebele oyo osala na quartier latin yo ti lelo na orchestre wana basalisa koka ba playback osimino ka guitare chantion osimano ka guitare chantion mo teka yango po perdre travail ta lelo mwana bino mbasi nzemu na bino monda meli pema mungongo eziki azoyemba alizenga atanga na nde na fandi boye na répétaka na ngai te mais bino mo boyoka ba voix on abimisaka au moins ezala que jour on appelle la liberté pour papa va zara na raison en tout cas voix penda pour la voix faut lalaka au moins que ezala jour on a lali na nga bien te lokwa na lala na nga bien te voix na ngeziki mais ka boy non yela bino pena na kibo mwana nanga mama poko yebisaki ngai te bolingwe nyonga ka boyo histoire ya monanga de ti filme ya ale de lo couleur de merlon fait du film mais biloko wana tozo tala na orchestre wana bazo koka kosala ngote siko toza komi tuna jour yango oya le 6 wana bo suka wapi donc na comprendre que tous les musiciens ils ala kazane vrai chanteur soit à quel orchestre wana il faut comme un faux chanteur faire rigoler zara na raison et bisaka o zana sans interdit ya mwana tala pese commission oko yemba na yo te otikali mise mo boya orgueil ba faire rebelle ndiro komi oko comité o se compare na Koffi Olomide ana 20 albums à succès o yo komino angote o no comité Koffi Olomide déjà zala ba 20 albums à succès mais yo za bande musu po beti pe l'album ba tupe ba yo ki ba sepel na ba na ngote et puis okendaka na rythme moko so to bitu ba notaire no bande ba faire rigola so to yeno na ba seconde chance koyoka no maloba te zwaka instrumental to tiena maloba pembeni zwana instrumental faire rigola kota bilo mususu na kati ya musique o sentir so yesu na nzembu ya nini ya parking yoka instrumental moni faire rigola faut tsaka no boteno ba parole neno pembeni na fo bondo yoka ba parole boye non na ba instrumental o bando yoka na ndenge nini instrument ebeta rezate ke otikalaka na tamoko boye nzembu mo bando bandaki yango déjà to yebike ndenga bande nango ba succès lango boye mais non faut yela ba tu ba surprise to mona fait rigola na album ne ya album avant dynastie dernier album na ya qu'est-ce que j'avais dit to mona yemba nzemba Jacques Pemba mais tabiloko kota ne bandila Jacques Pemba Rando ya love zanga suka nikaboronina oh Jacques Pemba o bolingwa liao prophète Elia
akanga kimbula pendant 3 ans. Nana kokyo kanga balarme nanga ata 2 jours à pamba. C'est payé kondonaka bato plus de 30 ans koutou. Incapable à condamner souci. Ata 2 jours ya prison ya pamba. Oh oh. Alia vungule na fimbwa la pa. Tesko bilo a bongo. Mais yo yaka nande moment bibi bibi bando bande kalilo ba moko. Maintenant ce ne sont pas des chansons. Ce ne sont pas des chansons. Ponze muno batu ba yo kango bien faut ta bêtise na kati. So tali nzembo Eriko se bande banane bande seconde chance. Oyo ka bêtise te mes meilleures chansons. Chanson mo be sala nga ba frisson. O ba benga pena ba frisson. Et ça la nga nzoto malili. Nakendaki ose bande na mizongeli. Kuna ke ngambo moteme pelinga moto. Nakanisaki na s'échapper. Nzoka na s'effondrer davantage. Nazongeli Eric na bona redoubler. Dona repêché nazongeli à 0. Pesanga bolingo oyo ya bana mike. Bolingo ya cahier de dessin, bolingo ya gamme de couleurs. Bolingo ya bana mike, bolingo ya touche de gomme. Eric bolingo epesa ka chance. Ata osali erreur. Bako effacer pe bako corriger. Bilo a bongo. Na oki chair de poule, na oki ba faire na nzoto. Yoro moni faire nengo zawana papa ya veut, faut mettre ça dans ta tête. Mouto ayebi musalo yo sala raté. Akolinga kayote. Jamais. Jamais. Chance pe mo peut faire rigolo comprendre que na mikolo ya lelo ba mélomane ya lelo po yo mo lobi ba grand mélomane ya musique. Obeti kutu ni Gaulois, ni gladiateur, ni onani. Te, ni mo lobi ba grand mélomane ya musique lelo ba komi ko comprendre musique. Ba comprendre que musique ya kala papa mbaza ki lem su po papa mba déjà lo bango musique eza na voix guitare. Oye simika guitare no la voix no mais oyembi neto mona ba marai ba imba ba mandolina. Aitetela kebola mandolina banzembo wana. Eza te instrument bete bele mais eza musique. Guitare na voix. Parce que lelo papa veut yo moko pe oyebisi bango ke yo moko po comprendre que lelo ba mélomane ya bonne musique ba lingi lisu ko zala ba fanatique aveugle te ba lingi sous ko zala aveugle te bango pe na ba komi pe na posa ba ka pe sentiment na o lelo ba tutu ba yo ka neti biso ba gola sentiment na to yo ka na ba concert comment na papa ya va ayembela biso live lo bata lema baku on dirait studio ndebi mina kacha faire gola. On les fait rigoler, ceux qui fait rigoler, ça sont studio, na moi parole moi bois lobby wana. Parce que quand t'as la yo côté les mana podium ko yemba degré o yozo yembela wana en tout cas c'est pas donné à tout le monde. Na bi ke ba wangi le belé bazo ko yemba te parce que baza ne hémorroïde ya makasi. Ba makasa tomate na ba mutuzo ya lisute. Pe puis via na ba revu misali bu moi. Pour na bi eloko zo sala ka ke batwa ko yemba te, ela ka ki deux fois. Parce que des fois, on a peine, en tout cas, franchement, il y a ma corde vocale. Corde vocale est bébaka. Ça, la carrément, tu as la pédé baloba. Hey, au moins, la moutou mo loba, a ralenti. Est-ce que mouta bonga royem? Mouta bonga royem. C'est impossible. Aux monde, c'est impossible. Tout le monde dit sous côté moussou, batuni, papa Hervé, soki. Akoki ale mabanko tuni papa Hervé soki akoki ko commander mbumoko boye po ba yemba na Barbara Parvi. Papa Hervé oui pas de problème. Papa Hervé déjà lo ba mutu surtout ba royela ya yemba ko yemba na ye. Mais le problème que a supporter voix na ye. On se comprend a supporter des voix ya faire rigola. On se comprend. Si on fait rigola, bakaleye ana Kishasa, azu ba visa incomplet, baké incomplet, ba marque house batikali, ba ilunga batikali, mais pepe rigola bimise so suzi a ilunga na kati ya poto. Donc moi pena suzi a ilunga na munene. Et puis c'est les biso ka ba spectacle to linga ilunga sala longo les biso elamba. En tout cas faire rigola félicitations, coup de chapeau na wa que lo penza ba fleur, oza penza un homme avec un grand H. Vous avez vraiment un homme avec un grand H. Vous avez moi cité. Moi cité. Ah ben moi mobile. Parce que un homme c'est ça.
Malgré tout, malgré tout, malgré tout. Et puis répétition, non, oyo lobi ke non, bo sala ki ya jour moko. Répétition ya jour moko. Est-ce que répétition ya jour moko bo ko pesa ba tout spectacle na bo pesa ki so koza professionnel te? Être professionnel, eza ko kangamana mutu moko bo oyo bo répéta ki te. Bo sala ki cohésion te, bo sala ki ndenge papa va préparer qui concerne awa na kin awa bato abeti na bango ebele kuna ba préparer ki yango te. Mais to moni mamu ndele abini lokolo musu malgré ba fossette azaki te na mbui. To moni ba danser malgré bifalo ya mado ba chocholi na danser na biso na musu malgré bango ba tikala ki me ba danser o bazaki kuno papa va luaki ba pesi biso o tozaki nango besoin. En tout cas, papa avait live ou ça qui bien nous tient 80 €. Et nani $8 pardon. Parce que tu as vu que n'engo bando ça live wana so ezaki ka ke live mo bo batune surtout batala na bango. Na ba critique o batu ba mesana ko critiquer yo lingo za parce que bien nango ezani. Bo tali live bo futeli yango mbongo ata bo critiquer bo cotiser le papa avait mbongo papa va cotiser plus de 200 000 €. Kana live wana. Et ça la marate. Mais ça c'est l'émission en live streaming ba tu peux ba ko taper soko salaire wo yo ko ta na retard kilomètre nga lobby pena tuka na zaki na nga na retard na ko kota na sala boezo simba te na zongisa boezo simba te na komi ko benga ne bata libanda bomoni ndenge ni balobi nini kuna na komi ko landela na ndenga kuna parce que kilo bato ba koti tellement ebelé et ça ndenge mo ndé salamela ka biso jour ya le 20 dans le 20 Adidas. Na linga pena na tala ngona ndenge ya ndako. Meto meka na ndenge ya ndako esimba tenga bi tete na téléphone na mekezo simba tenga bi il faut ka na kene na matonge kuna pas to salela ka arena na biso. Na sima commune. To salela ka arena na biso wana to tala concert banda ne bandeliti na suka pla craquer. On dirait papa Hervé moko aza na podium azoyemba. Mais papa Hervé aza na wana te. Ozomona papa vaza na wana te. Tasko ba degré. Tala ba degré. Allez lelo biso to vanda boye, boya robete la biso mama solomo boye ezangatina. Mama solomo boye ezangatina eza sens te. Batu moko boye ba journaliste moko boye, so ba peso visa ba memo na poto komi koloba n'importe quoi. To lingi bilobela na bozoloba na boloba ngo après concert. Tant ba pese o visa okeo sali musala na yo ya ki journaliste o ba pese le visa au koti concert ya musicien o amemi na poto après oye conseil la biso analyse ya concert wana moni posa la biso siko komi na minute ya ngolo totally Yves Kambala confort na binoti Yves Kambala lo bien bien albi ngande na zaboye na ya poto ya liboso pa kofiolo mide na concert ne ya Bercy mais biso tozaki étonné. Personne ne le sait. Mutu mora ye bien ngote. Ozomona. Mais Yves Kambala abanoko ya maba musicien nyonso malgré na poto na o kofi a memaye me batika pe ko beba na kofite. Pe kofi betali solo anate. So lelo Yves Kambala bimisango eza par rapport ya quoi ya baba bilobela komi komona ba journaliste azo comprendre sous métier ya ngote. Biso kutu nde photo sa rande ba biloko na ponga ndi na abo so papa va pesa nga visa lelo na koya na nga pena na pété na lobi na nga n'importe quoi. Nga na tala na nga journaliste te. Nga analyste. Malgré na bakiteti to koma po vandi po yambi mutu po to na bagage na mutu. Mais je n'ai pas fréquenté l'université tant que journaliste na sala ngote. Na zape capable de ça biloko wana. Mais soki lelo papa va pesa nga visa akolinga kutu tena lekande na ya koloba akolinga ka batu ba mona surprise ba moninga ba kena iya na banda koloba na ganga ke papa va pesa nga visa na yemba mona bandi ko nie batu nyonso tu o ba sala ka bola mu pona ngai pona zu visa. Non, papa veut en comprendre que oh, a bande de profiteurs. A la bande de profiteurs, donc lobby personne qui moutou a pesi a rosala nga pe bon. Et puis bon kanga maloba papa va lobby abi a féliciter ba musicien na ye. Parce que ba musicien na ye ba bandi ne banda kala eza lokwa ba mati de go. Hein? Ba mao, ba rizé wana. Tout le monde a ba Charlie Solo. Omona, bato pena na mona kala mingi ya non Charlie Solo Mati de Gaulle, tout est risé, tout est Mao.
totie lisu nani na sima eza lokwa nani Nicolas non nga na bana bato na kala après bato tokomo mona ba Igor Lubasa tomoni pe ba Ferrari pe ba ye wana na ba Shawal wana na ba nani wa beta mbunda kemie soki kemie so na mbonda wana puis tomoni soliste mususu o aza ye na ya Charlie Solo tomoni bato nyonso tu wana papa va remercier bango pour na fidélité po eza na bato mususu mutu mususu akozala alingaka o pe amona ke mutu pena na aza na orchestre na nga na osele lobola mais aza sire te ke yo pozala na bolingo wana oyo azala nango papa ave aza du genre bato alingaka a comprendre mutu wana vraiment aza vrai nanga po afongwamela yo afongwamela o penda pe apeso pe makambo mobo alinga a comprendre ke mutu oyo ndenge aza bo aza penza vrai nanga soka landela comprendre ke o avre nanga lelo tomoni ba rize lelo tomona ba mao tomoni ba bénéfice na bango ba o pe bazaki pressé lelo basuka wa ebele pe balanda loyenge bazaki be neti ba ya mati de gol lelo tisu kwa aza na gaz na ye ana makambu na ye potango auta poto G bo ba o ba koka ko patienter te papa aloba na bango kaliloba moko kaka la patience paye yango moni na ba musicien ngo pe moye pe bakima ezate bokima pe ndenge ni poto monaka Fanny amemaka orchestre amemi orchestre na poto logement etali bino foto lobaka vérité logement etali bino bango kendela musu na début peut-être ba na concert la musu samedi ne début ana bavandisi bango na ba chambre musu moi une semaine ba o etikali bomu débrouiller peut-être le roi memi ba danseuse musu boka ba moi basi peut-être mais lelo ba misa faire regola depuis ba kenda poto logement na bango zaka na maboka faire na producteur et puis faire regola ayebi ko respecter musala mo et ate que musala no sali ayaka mama fino $100 à mobo ta fino $80 à mobo to $50 mon frère ça ngote ayebi bien sûr to ko zapper na ba relation ba kabelo mais femme musala no parce que mbonga musala ezaka sentiment nde na zabo etant dans sa musala so na zela ngombongo na fin du mois bango na losala ngo na moto avec enthousiasme on a dit que na zela ngo salaire mais ezate que nde na sala bona na raisonner que na raisonner ka mbonga matolo non eza sens te ce qu'on fait le go la valoriser misala bato ba miseni ba kende États-Unis ti bazonga bavandaka na maboko ya fere na producteur wa meme bango mais bino orchestre na bino ba femme victime so bo voyager mutu mu débrouiller kede ko luka place a kolala yo moni ba misu ba koma ba fazer na poto ebele ba kenda na orchestre na ba koma ba fazer na poto place ola les ati ba telengana mais pas faire gola linga tango azozo contrat asolo no na okena bana bato na lingite bana bato ta jour moko alala libanda ekosimba te au moins à volonté na ye ke président na posa pena bimana kende pe bo baza ba mibali pe bakoza pena ba chéri na bango bakoza au moins à la bongo ke non au mona ke pas faire regola musicien ye poto akomi ko luka place ko lala akomi ko luka baninga ni mo bo poaki ko lala te ya moni ba orchestre belé tozo mona o ezaka na ba orchestre mo bo ya ba influence à coup d'œil yaka ba orchestre mo ba influence à coup d'œil toko landa ngote ah toza ce qu'on a ba concert na biso na kin awa concert to anango le 13 juillet oyo koto koti déjà juillet lelo déjà to asoki le 2 juillet c'est le 3 juillet donc le 13 oyo dans 10 jours to na rotana. Dans 10 jours, toi na rotana, bato oyo barata bilenga ba martyr, o barata bilenga ba chapiteau, barata ba bilenga ya ba nini ya ba aqua splash, ba concert belé to beta na o to beta kina ba ndenge papa va voyager ba o ba zaki te kuna ndenge ya ba didas ya ba nini to kuta na wana le 13 juillet oyo na rotana. Droit d'entrée na mutu moko za $150. Et puis, na couple, les a $250. En tout cas, hâtez-vous car les places sont limitées. Bon, que déjà, na ndenge ya rotana, kuna ba azote ka déjà billet à faire regola.
Gaulois, Gauloises, gladiateurs, les amoureux de la bonne musique, parce que papa a venu à Zoyabo. Alors, il y a les soukas qui pèsent à Bisso Makambo. Donc, tu comme un mois de septembre, alors, pour moi, les sous à Okendo. Bah, Afrique, il faut bêta na ba Ghana, na ba Aza ba place bela zo bêta. Puis en plus, si tout va proposer na ba weka ba stade na ba stade na ba stade. 2025 qui sous na ba Paris sous ba na déjà en décembre déjà ex Bercy déjà papa va bêta ngoka an tito comme ba décembre ah. Na début année déjà ou na ko bêta ngo déjà. Donc les 13 obos à la ebele wana parce que a place ko za limité boza la wana ebele na rotana ba billet so te kama déjà wana na kati ya rotana so boza na bino couple boke bosombi $250 deux billets na bino mutu moko $150 et puis le 14 juillet barbecue na kati ya Shark Club hein na kati ya Shark Club boza ebele wana barbecue $20 et puis $50 droit d'entrée barbecue zawana papa va kolia komela akoyemba ko sepela na ba fan na e jour wana ya le 14 juillet na kati ya Shark Club après tokena bango lusu na WM o papa va la kaka biso wana penda eza festival ba jeune talent ebele o tozana bango na Congo o Monique non oza pe musicien oko ya pe ko solliciter pour komisi kombo na oko oza pe chance no mati pe na podium papa va produire yo. Comme on a dans jour en haut, et ça festival là, et qu'on a le 3 août, et si là, le 4 août. Ceux qui, bon, moni, ba fiche, na biso, torotia, bon, mon, ba prix, n'enge, ba na pourtour, na tribune d'honneur, na VIP, parce que, et ça la tenenge concert, ya martyr, n'enge, zalaki. Ke, boye, bo, sobi, ba billet, boye, bo, koti, maman, et ça, bon, moté. Et ça, pour me, pendant, n'enge, la logique, nango, parce que, ba, mise, belé, ba, outa, libanda. Ozomona il faut zapper na nenga be pour batu baza na facilité ya okota boye bika ndenge za ba Gaulois ba Gauloises ba gladiateurs donc ba prix ezane belé ya ba $5 ya ba 20 ya ba 50 ya ba 100 ya ba 200 journée à le 3 nana le 4 août ba jeune talent nyonso boya pena pour papa vaza muto apesa ba tu chance à bientôt pe activité na ya la belle na ezozonga donc ndenge ezozonga déjà na ba festival wana oyo déjà ba moni ke bana ba talent na bango ba profiter pour ba cause a peu chance papa avait asa nini a produit bango afula bango nde to mona pe afula lelo produit na ye rebo chulo en tout cas na komi vraiment na souka mais avec Given ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata maboko ya ici grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bon salibinoté a tchelibinoté promotion ngolé ya pamba maison Given badingambo kaboité vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Il y a analyse nanga o na oti ko sala ba o nyonso bazui occasion tant ya ko landanga bo s'abonner et lo opena na singa bo s'abonner na Congo Essengo bo s'abonner bo partager bo liker pourquoi pas bo commenter moi ba remarque ba conseil et ça la bien et puis pour na ba Gaulois ba Gauloises ba gladiateurs surtout na ba page officielle ya Ferregola surtout na Facebook na ye to s'abonner kuna to na chaîne na ye ya YouTube to s'abonner, to ken Instagram, na TikTok, na ba Snap, donc partout au Ferregola à ba plateforme na nyonso. Bo kende bo s'abonner po et ça la bien na artiste na biso à comprendre penda que non azara na bana na ye o ba sala nini o ba lingaka ye mingi. En tout cas bambote na na pesi na Jidi Chikambi la mannequin de Dieu, Laetitia Ngaka et puis Christelle félicitations na mariage na yo en tout cas ma chérie na sepeli makasi. Il faut to balara. Hein, faut to balara vraiment. En tout cas, merci beaucoup na ba Gaulois, ba Gauloises, ba gladiateurs, o nyonso o ba soutenir kabiso de près et de loin. En tout cas, na remercier bino mingi famille na na pesi bino bambote. Naomi Lusamba, Evelyne Lusamba, Marianne Lusamba, Christelle Lusamba, Yves Lusamba, Nathan Teka bambote. A trop na ebi ke à bientôt anniversaire na yo. Le 20 juillet, au déjà anniversaire, nous, y a Nathan Teka, Ritz Joseph, petit-fils tanga Allegri, à la Pessibino, Bambote mingi, Karine Moindo, na Pessio Bambote, et puis, Gétrice na Pessio Bambote, et si vous allez, moi, na ya Boma. Tokutani prochainement, en tout cas, merci beaucoup aussi à Charo, si ma caméra, Tokutani prochainement, na
prochainement la dernière numéro ya suka quoi. En tout cas merci beaucoup.